parti 10. Oh, Jenny. Oh, Nino. Mais où est kwanga te? Djodjo. You go est-ce que kwanga la famille c'est normal. Et sali nini? Kwanga c'est isme na kata ndaku. Et boti mbungi ona mona moya ko liengo c'est. Donc kwanga ko la te. Mais c'est na mbungi no. Mais yandulango. Na yandulango ndeni. Mais mbungi nini? Djodjo. Na Bible kutu lobi kutu na église batia ki biso ke muto akoka ko bika kana kwanga te. Ole kwanga lo. Bandela nini lobi na église batia nini? Bali muto akoka ko bika kana kwanga te. Ah, donc lokola batei muto akoka ko bika kaka na kwanga te. Yango ndozi kwanga osali nini? Obwaki. Obwaki ngo po ebike ngena lingaka kwanga, yo lingaka kwanga te. Mais yeba ke verset wana esila te. Yo zela. Simba ga yo zela. Loko bi muto obika kaka na kwanga te. Ndeni faso se bo liango no. Zela ngai na roliango. Zela ngai na roliango. Oh. Ate mo peda kwanga bepe amutandiaka pe oboti ba mbungi bo. Balobi batea kilobi muto obika kaka na nini? Na kwanga te. Mais kasi na iloba ya nani? Ya Nzambe. Omoni semaine oyo. Loso, kwanga, fufu, et kota wate. Oh! Yokana. Ozi Bible, oliango na soso. Ozi oyo, oliango na madesu. Nouveau Testament ça. Djodjo, c'est là que tu sois quoi mon. Te tikana lukape kora, kora ça. Pardon, sois quoi mon dia ka. Na oliango lisusuke. Na oliango lisusuke. Na oliango lisusuke. Na oliango lisusuke.